To sengi na Kabila na seni na ye. Oyo ati yango na poche a organiser élection à malamu, a bima pe malamu pour ba peuple congolais ba za reconnaissant envers lui. Bemba iyo. Bemba iyo. Merci. C'est comme ça que Basali Bajé pas balongola bato oyo ya opposition Basali makasi lokola balongoli comme on a ngai bondi tina ni balongoli comme on a ngai. Ba ebaki que ceux qui na kei na makonami c'est sûr to ko gagner lisusu. Toza ba meme na bango te, toza pe bataba ya bango te. To landa bango na modèle oyo te. Pas de machine à voter, la révision du fichier correcte pour les 6 millions et quelques sans empreinte. Bote mingi na bandeko balandi masolo ya kin présenté par Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi bongo toye awa na MLC koyoka ozali message ya ndeko Jean-Pierre Bemba asangisi ba militant nyonso ya MLC asengaki bango bakuta na esika oyo awa na enseignement na face à Stade des Martyrs eza interfédéral na bango esika wapi bakoyoka message oyo kouta na mondoko na ye na sengi bino bongo boyoka nanu message oyo et puis tokozonga sima poto yoka pe point de vue ya bandeko nyoso ba ina esika oyo le kulusu akita na sena kunda pona kuboto na bafongola oyo ezalaki na maboko ya Satana. Et ce qui s'est passé ezali que Jean-Pierre na minute aza kuboto la bafongola boto la Yesu maboko makasi. Koya ya Jean-Pierre kati na bisika oyo akoya na bafongola ya RDC. Boto la Yesu maboko makasi. Tosambe. Bemba azolanda. Awa tovandi. Jean-Pierre Bemba azolanda elongo na bapaya misusu. MLC iyo. Bemba iyo. Bemba iyo. Jean-Pierre Bemba, président, voisin. Non, bongote. Les deux hommes collés sengo. Méchant ici, il est commis content. MLC iyo. MLC iyo. Jean-Pierre Bemba, président, voisin. Bayo. Personne bayo. Bayo. Et ça na passi, je te vanda. C'est io. Sikoyo biso bana ya MLC. Tolongoi méchant. To komenini. Content. Merci. Content. Soki ezali na bato oyo bandimaka losambo te ngai nandimaka pasteur apayi biso awa somi ekolo kumu ya Congo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo prophète politique maître d'école azako botola mafungola wana pepeta maboko makasi bakina lala ele katini Jean-Pierre Bemba zako yoka pesa komanda boye esengo oyo tozali na yango esengeli tolakisaka yango boye esengo wana elakisamaka mpona biso babantu biso bato mwindo na mabina MLC iyo bakomi kokosa biso awa na batelevizio na bango bokende kuna te bakoboma bino oleka kuna te bokokufa bongo tokotuna bango boye banani babomaka batika bango soki bakei bati maboko milai na kese ya leta bayibi biso tokoloba boye pe tokutuna bango boye banani bayibaka bango merci batika babala tata le Congo wana zako kota di
makasi. Tata Lopango. MLC Iyo. Viva. MLC viva. Jean-Pierre Bemba, président. Voisin. Nanzambe. Jean-Pierre Bemba, voisin. Merci Mingi. Kinshasa. Discipline. Voilà. Merci. Mais wapi epi yele yapi. Amen. Ok, na pesi susu ba mama ba tata ba ndeko mbote na bidon nyoso. Na limina lo baboyi. Situation ezali koleka na mboka na biso esengli to zala vigilant to fungola miso. Toujours que na maponami biso nyoso tu na MLC toza na posa na maponami. Mais toza na posa na maponami oyo ezali ya solo ya bosembo. Lelo toza na problème mibale. Tant on azalaki na mboka na Kinshasa, nakutanaki na président ya Seni pona mituna mibale. Tanga yambaki ngai. Natunaki wana nazoloba mokolo ya le 3 août na banza nakutanaki na ye. Natuni situation oyo ya machine wana. Tosalaka essai na machine na ye. Machine wana pona kosala opération ezui plus de 12 minutes. Na kataki yango na bibon na pesi au même 6 minutes pour na opération moko. Parce que motonyo surtout il faut aye ba kotala na kati na machine wana candidat na ye ou azali na kati na machine. Machine wana toye ko kabola siko toyokani na bibon na ko kata lisusu 6 minutes loba ke opération moko ezwinga 3 minutes. Soki siko to kamati 3 minutes. Ça veut dire que na heure moko na ngonga moko ekosala bato tukumi balende bakoyeba koleka. Na journée moko ekokoma 220. Siko na tuni soki na ba bureau de vote tozali plus de 600 na 800 personnes. 400 au batikali 600 batikali wana bako voter wapi. Est-ce que au moins était reposer problème azanga ki yano. Alors on a kozonga la bino pour un problème mona. Tili siko ça fait pratiquement donc sans un mot qu'on ndambo azongeli ngaite azongeli pe ba parti politique te problème à liboso yango yo ya mibale na ebisiye machine ezali ordinateur ekoki kokoya kobuka na à tout moment solution ya rechange kozala nini apesinga pe e ya noter ya misato sikoyo tozali koyoka wana natonaki te parce que nazwi ba information sikoyo niveau ya libanda machine wana ya ko voter et koki kozala manipuler pendant ko bebisa ba résultat mususu même ceux qui ont voté malgré qu'on voté yango e biso to lobby na opposition que to boy système ya machine wana ya mibale na tout nié situation ya ba 6 millions plus de 6 millions ya ba votant oyo bazana empreinte digitale te omoni yango ndenge nini lelo nakoko kolobaka ya kosaki ngai abi no eza ba erreur oyo tosalaki omoni eza na bato mosusu ba empreinte digitale eza komona na malamu te wana namoni sikoyo eza lokuta mpona ngai na conclusion na ngai babongisi sikoyo 6 millions wana mpona bayeba kolekisa moto na bango obiso tolobi ke tolingi maponami ezala oyo ya solo oyo ya bosembo tolingi te ke bakosa biso
tokele na maponami et puis résultat mosusu eye kobima lisusu na suka na vote contrairement na volonté ya peuple, volonté ya population. Yango talobi na bandeko na biso il faut tofungola miso. Tofungola miso pona toyebisa na gouvernement na seni opposition mobimba. Tokoki kondima te que baya kokosa biso na ba résultat ya ba vote. Il faut to signifier le 29 réunion ya monene ya opposition ezali na kati na kimia conformément à la constitution. Donc senga na ba seni que il faut que machine wana batikango. Il faut que ba liste ya ba lecteur ba 6 millions de lecteurs wana il faut ba annuler yango ba boyango. Toki kondima te tokele na maponami na ba condition wana. Soki tokei bozala sûr que résultat ko bima wana essayer bani. C'est comme ça que basali baje pa balongola bato oyo ya opposition basali makasi lokola balongoli comme na ngai boyebi tina nini balongoli comme na ngai. Bayebaki que soki na kei na maponami c'est sûr tokoya ko gagner lisusu. Basali baje na bango pa balongola ngai. Likambote mais soki tokei na maponami esengeli maponami wana ezala ya bosembo ezala ya solo. Niveau ya opposition nazi ba contact na ba responsable nyonso ya opposition naza na contact na bango. Esengeli mikolo yo toyo kana pona ko bimisa candidat moko. Candidat wana biso nyonso to ko appuyer ye. Toza ba tokozana ba accord na candidat wana pona to yeba comment soki to tie comment to kozongela na un pays na mboka ezala démocratique oyo liberté ezali. Menelo kokana mapona mila ba situation mibale wana ezala machine à voter eza ya lukuta ezala ba faux liste ya ba électeurs. RTNC ezali RTNC ya ministre ya information mutu moko te akoki kokota na immeuble point aloba. Ce n'est pas normal. RTNC ezali ya biso nyonso te eza ya peuple congolais bango bakamata yango lokola instrument ya bango moko. Ce n'est pas normal. Toloke na maponami bato mosusu bakangami bazana boloko ba leader politique mosusu bazana boloko. Ce n'est pas normal. Ba mayombo ba muyambo bazali wana jongo pe azali wana na ba dekola biso pe ba mosusu bazali pe wana. Ce n'est pas normal que batika na boloko. Donc sengeli pe garantie ezala pour la sécurité ya ba candidat oyo ba kotambola pona élection pour la campagne na bango na députation nationale na provinciale ils ont la même moto au niveau ya présidentiel. Sobe tolingi mboka oyo eza mboka na biso nyonso moto moko akosa binote mboka oyo ezali ya biso nyonso. Élection ezali pour que peuple apona bakonzi na ye. Ce n'est pas que pour imposer biso bakonzi oyo bango baponi bato ya pouvoir. C'est pour ça qu'il faut totelemela eloko wana. Toyebisa na seni que tolingi biloko wana te. Tolingi maponami ezala ya solo. Ezala ya bosembo. Réunion ekosalama le 29 septembre. Nazo senga na ba population nyonso bazali sima na ngai. Oyo ba yamaki ngai mokolo na komaki le 1er août. Nazo senga na bango bakende koyoka etona kisa force na biso mokolo ya meeting oya le 29 septembre moto azanga te moto nyonso alobi oyo naza nsima na Jean-Pierre Bemba bakende na meeting wana koyoka oyo ba opposant nyonso tu bakoloba ngai moko pe na koloba pe mokolo wana ngai moko pe na koloba pe mokolo wana yango oyo moke nalingaki nayebisa bino bobanga te nazali malamu nakozonga pe naza kosala pe misala awa libanda esengeli nasala mais nakozonga pe mpo nazala pembeni na bino mais en attendant il faut mobilisation esalama na kimia j'insiste na kimia mpona
kolakisa opposition na biso na système oyo maponami oyo ezali koya tolingi maponami tolingi topona bakonzi na biso mais ezala oyo ya bosembo tolingi te tomema sikoyo kocrédibiliser processus électoral oyo toyebi d'avance moto akoganye non élection ezalaka toyebi te moto akoganye bien sûr ezali biso ndi ifo tomibongisa mpona tolonga mais oyo ezomema biso bazomema biso sikoyo ezali mosusu balinga mema biso lokola bataba lokola bameme mpona tondima oyo bango deja baponi ezalaka bongo te donc nasengi sikoyo message na ngai le 29 MLC bolakisa makasi na biso bokende na nini meeting oyo ekosalama wana oyo toyebisi deja na gouverneur tosengi baautorisation nyonso tu na kokende na kimia baloba te ko totiaki mobulu wana tokende koyoka bokende koyoka eloko oyo baresponsable opposition bango nyonso tu bakoloba ngai moko mpe nakoloba mokolo wana voilà bandeko na ngai mwa moke nazalaki nayebisa bino sikoyo nalingi boyebisa mpe na bandeko nyonso tu bazala na commune ya MLC soki nalobi ke boya na kosolola bino il faut bino nyonso boyebisa ngo bango nyonso ifo bazala wana soki balembi mosala na MLC malamu batikala lokola baaberant me batikala bakonzi mosusu babongisa MLC soki nabengisi sikoyo MLC c'est-à-dire qu'il faut pas moins de 20 000 personnes bazala wana naza na posana na solo na bango nyonso te boyebisa bango ke so mokonzi apengi oki mokolo mokonzi akoloba bino nyonso ifo bozala wana basection nyonso tu na bacommune nyonso tu soki oyo balembi mosala malamu bayebisa biso no tolembi mosala tokotikala baadhérent ya MLC me totika bakonzi mosusu bayeba kosala mosala wana parce que MLC ezali lingomba ya monene ezangi bato te bolasaki yango le premier temps nakomaki ezangi bato te donc nalingi namona bato nyonso wana so nalobi ke nalingi naloba sikoyo bino nyonso ifo bozala wana poso ya nsima bokozala na réunion oyo meeting oyo ya le 29 so meeting ya le 29 esili poso oyo ekoya nsima na koloba lisusu maintenant kuta bato bazala ebele j'espère que boyoki ngai MLC na baliste ya seni oyo ebimi tozali le premier parti avec le plus grand nombre ya badéputé oyo toprésenté tolakisi tosengi bacandidat nyonso sur l'étendue du territoire tolakisi tozali le premier parti le plus représenté na kati na territoire ya RDC soki mokonzi na MLC abengisi réunion nalingi namona ke bino nyonso bozali wana parce que vraiment tozangi bato te oyo baza nsima na ngai surtout awa na capitale ya Kinshasa donc boyebisa balinga nyonso surtout que soki nabengisi réunion bino nyonso il faut bozala wana j'espère que boyoki ngai j'espère que toyokani nayebi te ndeko na ngai Girengo soki mituna ezali ozwela ngai mituna zomi eleka zomi te comme ça nayeba koloba ngo nayeba kopesa eyano olandi ngai après les 23 ceux qui m'apprennent mes alité tout ça anime après les 23 ok nalandi yo soki maponami ezali te tokosala nini tokomi nano na étape wana te étape wana soki eye esalami lokola sikoyo tobandi kokutana boye kosolola bamoyen technologique ya communication ya lelo soki ezali te eh bien nakoyebisa bino eloko nini tokosala mais en attendant il faut situation oyo ya lelo ya maponami tenge balingi babongisa yango lelo il faut toyebisa na seni totoboya yango toza bameme na bango te toza mpe bataba ya bango te tokolanda bango na modele oyo te il faut changement esalama na niveau oyo balingi bamema biso mais tokomi na étape wana te voilà moke oyo nalingi nayebisa na scène ndeko na biso ya bumba mituna ya mibale
entre hier et les militants. Et voilà, c'est dans la politique. Vice-président, il y a MLC, il y a John, la fédération, il y a Tchapa. Bisoban, on a eu ton invité. On a dit qu'on regrettait ma caisse, il y a un député provincial, il y a Bisso, Bazara qui n'a mandat en 2006. Et pour retenir Bango Lissou Bakanda. Donc on sent la bonne, la Bango qui t'a gagné dans ma bonne. Et ça, la Bamoussou, sous te retenir Bango, Oyo Toyebi, que Bazali fidèle, loyal, na Lingoma na Bisso MLC. Mais Oyo Bazalaki, Moboulou, Balandi Bisso tête, Otiki Bango, mais totali surtout, Oyo Bakoki, effectivement, Kozonga, et puis population à Koko Elie Bango. Voilà pourquoi Totiki liste, Wana, Bamoussou, sous Bazali, mais Bamoussou, c'est Balongwe. Mais tu l'as Moussou Yali? Président Mbote, président fédéral et Afuna des Oka, Kangana Tuna Mokina Boye. Pour la Rametali anniversaire, il y a parti pour le 31 septembre. Nakolandaye, on dirait que on a raté. Makambango, on a un néni, nous faisons sur Bontango, néni. nalobi boye oyo bozali komona wana na miso ezali oyo ta mosusu ekozala bongo te. Donc nazoloba kaka moke mala bosala ngai confiance, botala oyo nazali kosala, bolanda oyo nazali koyebisa bino, mais boyeba ke na suka na nzambe elongo tokolonga oyo moke nakoyebisa bino sikoyo ya Sur quoi la question? Oui. Eza de président na moment oyo tokoni liloba moko kokoloba na bagene olobi nini mpo na bagene na moment oyo noki mitu nango te nalobi nini mpo na bandani. Oui, mais pour la jeunesse, MLC, ezali lingomba oyo et favoriser jeunesse, et bondi pour la jeunesse, et bondi pour l'avenir de la jeunesse, et bondi pour la condition de la jeunesse pour la lobby. Tout ça un programme na biso eza pour la nini, ezali pour la lobby, ezali pour la lobby, ce qui est lobby pour la lobby, ezali pour la jeunesse. Donc tout ça côté à monter ma mini pour la jeunesse et puis mobilisation eza ko salama. Na mboka mobimba ezali banani oyo baza ko mobiliser MLC. Ezali mingi jeunesse parce que tout ça un programme pour la éducation, classe ya bana. Pour la avenir, pour la économie et tambola. So économie et tamboli, mo sala ba ko pesa pila nani. Na ba jeunesse ezali ko ya. Ya surtout ba maman ba tata pe bazali. Mais mingi ezali programme ezali pour la jeunesse. Programme to sala ezali pour la mbula nzomi ezali ko ya. Nzomi ezali koya bien sûr batata ba maman bazali mais jeunesse peut sauter tali jeunesse avenir ya lobby ezali jeunesse beaucoup tant de programme na komi wana d'ici peu na ko na ngo public mais au komona que la kati wana naza kotia l'homme moto na kati na programme nyonso tout oyo etali économie sociale, éducation, sanitaire, infrastructure nyonso etali pesa ko tourner autour ya avenir ya jeunesse, autour ya jeunesse beaucoup tant lango d'ici micro ezali koya. Nazolo kabino question ya seni soki balingika machine wana tosala nini? Non. Boyoki bongo ezaki message ya ndeko Jean-Pierre Bemba tolembi te tozali wana bongo yena bandeko ya MLC mobimba babeti masolo ebele boyoki yango bozalaki wana tokoyoka pe bandeko baza sur place ba point de vue na bango bakopesa mais na senga kabino toujours s'abonner na Info 16 ezali chaîne de référence bokozala informé na nyoso boko luka na nyoso o boko senga na tiki bino bolanda nanu ezali ba point de vue ya bato ba na tiki bino te na accompagner bino nangana bino to ke koyoka ba point de vue ya bandeko oyo ba o ezali message na bango pe par rapport ya maloba o ndeko Jean-Pierre Bemba. Bonjour papa.
Bonjour. Votre point de vue par rapport au Ezali message et Ndeko Jean-Pierre Bemba la Musiko et ça par rapport à l'élection. Oui, mais c'est clair et net. Pas de machine à voter. La révision du fichier correct pour les 6 millions et quelques sans empreinte. Ça c'est clair et net. Une revendication louable, citoyenne. Et puis, vous comprenez, Jean-Pierre Bemba croit en l'unité de l'opposition. Voilà tout. Mais boyebi que tout le bateau sont appelés à mon onabiso amboka pour que ça va venir madame Monde Kombondi Mbondi. Bandeko bazolande belé bazo ko se poser ba question. Est-ce que na ba formule nyonso onenge zo leka? Élection kozala to kozala na kokoso. Tokota le 23. Ce qui Kabila nanga balobi élection zalate. Tokoye bango le 23. Ce qui n'a pas prévenu, c'est que na ngambo na bango que sali que élection salamate congolais. Pour tout moni ndeko Jean-Pierre Bemba a se réservé na nous habiter congolais biso to sala nini. Maman, le 23 décembre, élection ce que zalite congolais ko za décision na ye. Ici. Décision na ngambo MLC bozo souhaiter décision za nini parce que peuple congolais azo lela tisiko. To ko souhaiter te. Tolobi kaka le 23 décembre, élection ce que zalite biso to ko décider mukolo wana. Merci beaucoup. Voilà, na rozape papa na biso awa point de vue na yo na oezala ki message ya ndeko Jean-Pierre Bemba. Ya liboso to sepeli makasi. Parce que loko zala ki liboso po na biso zala ke to yoka mungongo ya mokonzi na biso. Mokonzi alobi. Ayebisi biso to lamuka. To lala ki mingi mais sikoyo to lamuki. Mikolo nyonso oya kobenga biso to kozala prêt pour na to répondre na invitation na. Voilà, passe ya ba congolais za mingi parce que makambo zo tambola te na mboka na biso. Awa bazo assurer biso que élection ezali. Congolais wazo souffrir zela nini pona o etali makambo nyonso elekaka na mboka. Maman, eloko ya liboso to yebisa bino makambo ya machine à voter ou obiso to zo benga machine à voler. Biso pona biso toyebi ke élection ezali te nanga na lokuta na ye akokoma na suka lokuta na ye ekokoma na suka tango lokuta na ekokoma na suka ye moko oyeba. OK, nazi papa na biso awa papa machine à voter balobi machine à voter eza toujours na ba critères pour yango ne permettre biso to ke na ba élection mais na tango tozo loba je ne pense pas que déjà ba machine nyonso ye oyo koki ko tonda na république mobimba pour élection de la malamu tiko soki ekomi bien avanté congolais asala nini a voter to voter te. Merci beaucoup journaliste nakanisi likambo ya machine à voter. Likambo ya machine à voter bato nyonso batelemeli yango et soki ndeko Kabila azalaki na posa kotika bandeko na ye congolais na ndenge ya kimia alingaki atia ba confusion azosala lelo te pona nini parce que azali sortant il a fallu asala moponami ya solo ke abima na honneur moko ke bato bakoko zala reconnaissant toujours envers ye mais manière oyo azomema biso ezopesa mawa machine à voter bamindele bandeko baso balobi ke ezali mabe pourquoi bako s'accrocher nango po bayebi raison nini azali mais tolobi mokonzi na biso alobi ke akomi nano na suka te azali kosala mosala ero akoma na suka nde tokozala fixe mais machine à voter etali biso te tosengi na Kabila na seni na ye oyo ati yango na poche a organiser élection à malamu abima pe malamu po ba peuple congolais baza reconnaissant envers ye. Merci beaucoup nazi papa na biso awa nayebi te soki okoloba nini pa ndeko Jean-Pierre Bemba esika azali na souci aza nango mpo na mboka na biso Congo ekende liboso na circonstance oyo pendant moment ya préparatif ya l'élection boye ye ndeko Jean-Pierre Bemba soutien na ye o biso peuple congolais tozozela ekoki kozala nini ata soki balongoli ye na liste ya bacandidat présidentiel asala nini mpo na peuple congolais azala pe malamu akende na baélection malamu. Merci mingi mama journaliste tolandi toyoki oyo mokonzi na biso alobi na retenir eloko moko alobi tozali ba meme to bataba na bango te pona tolandaka bango na babuzo babaza komema biso elingi koloba nini bakambaka mboka na lokuta te bakambaka mboka na moyibi te
vérité ezalaka mibale te ezalaka kaka moko. Suka suka tokena bango malembe ti vérité ekoyebana. Ebiso okosi mingi bato batali yo me mukolo vérité bimaka omoni okoma moto ya soni eza bato mosusu bakaka soni te misu makasi soki mutu azowanga na likambo sek ayebi ke eza lokuta so azowanga lelakisi ke azoyoka soni bongo te soki mutu asali mabe omoni azowanga ça veut dire que conscience na ye ezoyebisa ye ke likambo ozoloba wana ozosala wana eza malamu te yango wana suka tolobi na nzambe tokolonga vérité kobima. Merci beaucoup papa. C'était sur demande du président national lui-même. Il voulait parler à un grand nombre, à un très grand nombre de gens. C'est pour éviter qu'un petit format puisse déformer l'information qu'il a livrée. C'est comme ça qu'il a besoin de tout le monde et il a promis d'appeler prochainement. Il demande à ceux qui sont fatigués de se retirer et de laisser la place à ceux qui sont forts pour diriger le parti. Donc le message le plus fort, c'est le réarmement moral. Il demande donc à tous les cadres du parti de se mettre au travail pour que les MLC continuent à rester le parti le plus fort. Il vous l'a dit, nous sommes le premier parti politique en RDC d'avoir aligné les candidats aux élections. Nous sommes donc grands. Il faut que nous puissions mériter ce rang-là de grands. Voilà les messages qu'il a donnés, les commentaires que nous en faisons. Toutiawa koyoka masolo ya président. Yé muto abenga kibiso po a solo la na biso. Mais alobi alingi bato bazala ebele po tango baye baza koyoka bakende nango. Ezate bato baye muke bayoki pe bakei kopesa sango ya lokuta. Il veut que mutu nyonso ayoka masolo wana na ndenge bayambaki tango ayaki alingi ke nombre wana etikala. Message apesi biso eza réarmement moral. Alobi na biso tozala makasi. Totelema makasi toza parti politique ya liboso na RDC parce que to aligné nombre ya ba candidats koleka ba parti nyonso. Nous sommes restés le plus grand parti politique, nous devons demeurer forts. Bongo tokozwa pe bandeko oyo ba postuler, bango pe ba kopesa biso point de vue na bango par rapport ya oezalaki message ya ndeko Jean-Pierre Bemba. Papa bonjour. Oui, bonjour. Oza nani exactement na MLC? D'abord, nous sommes militants à MLC et puis candidat député national dans le district de Tchangou. Tchangou 1, le président Babala. Moi, je suis Kololo Pango à Kambaka, mais en tant que candidat député national, nous sommes vraiment motivés dans le discours à communiquer à président et motivé Bissot parce que parmi les points où il a évoqué, 2 points essentiels. Il est marqué vraiment Bissot Ezali par rapport à l'entretien au Azouakina président Yasseni, président Nanga. Et parmi les questions, il y a tout qui est à l'Obaki, problématique, il y a machine à voter. Tant où il y a Bandaki Komeka ko voter, à Passaki, plus de 12 minutes, Kouta Kata Kassisakite. Et s'il faut, à continuer à voter et qu'on a au moins 220 personnes par jour, alors il faut suffire pour voter. Bino ba candidat projet proposition na bino eza nini parce que tout le monde a déjà eza mo kokoso ebele ya bato congolais azali avec ba retard nyonso o ele kakana ba lanterne nyonso ezaka na ba machine ba biloko nyonso to moni ba teli biso à disposition na biso pour na élection. Est-ce que bozana proposition penda ya kopesa ndeko Corneille Nanga o asimbi seni penza par rapport ya vote est-ce que si la kaka mokolo moko bon oyoki président na biso o biso na tozali kolanda biso ba candidat toza soumis na ba ordre parti et quant à nous les candidats tozolo ba toujours non na ba machine à voter ndenge mokonzi na biso yoti ko yokae donc nous disons toujours non on peut pas continuer ainsi. Natango yo soki toboyi machine à voter moni que élection pe kozala te bino ba candidat bo dépenser mbongo mingi pona ko déposer o ezalaki caution na bino pona ko déposer candidature et ko kendeka ko fele soki élection ezate. Maman on moni bien que sur otali calendrier électoral c'est ni na mokonzi na yenanga za ko violer l'article net 46 et 237 terres Oyo et prévoir la machine à voter. Donc c'est une violation
il y a calendrier électoral au Yemoka Bimisi, bah prévoir machine à voter. Donc on n'a rien à voir avec ça, ce qui est été, les élections doivent se tenir. Mais ngambo aseni ezui ango lokola ezali nouvelle technologie to innover na mboka na biso ezape mabete. Maman omoni Congo nanu to expérimenter système technologique wanate parce que so totali population na biso bazali instruite. Population est à faible pourcentage bateau va accéder à un système donc écosimbaté avec ce système. Ok, merci beaucoup. Nakoza papa na biswawa papa na ebite yoko bakisa liloba nini yo etalaki discours ya ndeko Jean-Pierre Bemba. Oui, merci beaucoup pour la parole. Na banzi pour le discours ya mokonzi na biso Jean-Pierre Bemba o azabongo futur président ya RDC. Vraiment alobima kama kitoko oyo et c'est pas ici peuple congolais et c'est pas ici ba militant MLC. Na koloba eke Toche Likia, au bango sala, ils ont une bakanicité. Donc, biso za elike que Bemba a fait candidat à RDC. Mais après là, bah pesi pour na makambu ya élection. C'est vrai alors malamu. Bah tourner soki sur 10, oyo nanga opposition à pesi, soki ba répondre na 8, D ba répondre T. Ya biso ki D, eza machine na 6 millions oyo ba non empreinte et ko sala matin. Donc pour na biso lingi ke nanga na mokonzi na ye a respecter ba après là opposition à pesi. Pour que l'élection malamu mbutu mutu intérêt pour au cas contraire yemoka ebiso pour le peuple congolais. OK, merci beaucoup. Bongo na bandeko nyoso bolandaka Info 16 votre chaîne de référence bozalaka mingi pe na senga kabino toujours bo s'abonner bo mona kibiso awa na oezali siège ya enseignement awa ya MLC esika wapi toyaki kozwa penza ko yoka ezaki message ya ndeko Jean-Pierre Bemba na ba militant nyoso yo bomoni na esika ya MLC ba ko yoka mokonzi na bango koloba bongo to profitaki pe pour cette occasion ya kozwa bandeko pe bazaki na message à lancer et pas ya bandeko bino bozali banda nazaki ne sengo mingi ya koyeba ke bozalaki wana bo comprendre mais ce que ezana ba message suggestion to apport na bino na par rapport à message eloko ya kobakisa boko kotikela biso yango na ozali commentaire na site na biso na tondi bino botondi mingi mbala ya sima tokutani. Merci na Aaron Lubamba, merci na tonton Mwinga, merci na bandeko nyoso balandaka Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi.